bonsoir. Ouais, bonsoir, ça va bonsoir, na panel Mobimba, bonsoir, Bandekoto, Bazo, Landabiso quand même, hein? Bonsoir. Nous analysons, moni, Makamususu, ba analyse, ça l'émission, nous les cas très bien, mais il faut tout le temps expliquer à Batou quand même, moi, certaines vérités, pour te lire et pas ba musicien. Très bien. Moni, ba comparaison, oyo, il y a fait Rena Fali, et ça bien qu'on compare Batou, mais comparaison, et vous comparer Batoumi Balé, il faut te comparer Bango sur tous les plans. Comparaison ezaka ya mungongo te parce que makambo ya ba mungongo oyo manda chante le loi prouver batuke Batoumi Balé to compara kana ke bango nde danger côté mungongo manda chante prouver que aza grâce à terre koleka lelo batunyo surtout baganga ki baza danger na baningongo wana donc nakambo soane la sumi ngongo ezate pour manda chante kati déjà mais non mais est-ce que quel parle aux moi affirmer parce que manda chante aza ngongo le 5e génération aleki na nous faire parce que batu baganga mingi ki faire de Jésus faire nde boye manda chante pena pouvoir ça aleki faire musique oh na to manga de gauche à droite to que de tout droit aleki na faire donc de sikoyo selon analyse, le bateau va comparer à faire et n'a fallu. Nga liare pas mutu moko te na oloba vérité. Au moni lelo new analyse. Ba Koffi Olomide to zona on vient na biso Koffi Olomide po za na course. Koffi Olomide ba comparer na ba Youssou ba rap na likolo ba artiste o pena likolo o ba icône ya Afrique. Ba Koffi Olomide ba Ramona ba Youssou ba Selef Keita, ba grand prêtre pena ba icône pena musique ya mboka na biso. Ba we ranson pe baza ba icône. Mais il faut y bango ki moni ran o ba tchelaka Koffi Olomide. Wera nano komi na ra wana te. Moni wera alikina no Koffi te. Na ndenge ya Afrique pena soki ba compter pena ba poids lourd na Congo. Bako placer jamais wera ça va placer na nous Koffi liboso. Deuxièmement na oyebisa yo omoni artiste Ferregola asali na no makambo oyo wera salite makambo wera asali na Afrique faire asali yango nanu te tokende pena pembe donc soki tobito comparer wera nanu na fere wera leki na nous faire face à pena be fora bunda akomata na ra ya wera. Voilà. Donc ça veut dire que comme wera akomi na comme il fait comme na ra ya faire ya wera te to comparer faire sur les plans africains na Koffi te. Sikoyo soki to kei na fallait popa auto comparer na Ferregola fallait le la leki Koffi na kilo na Afrique parce que ba mérite au fallait azui na Afrique omoni musique to comparer bato na ba mérite bato fait belé fallait azui lelo to comparer lelo na Koffi to comparer na Koffi te so to comparer na Koffi ezaki mutema mabe déjà soki na oloba déjà fallait lelo azoleka Koffi donc nazomona place où te replacer faire na falite parce que faire fa bandana ko lekana no wera oyo ko faire leki na habita fa ñu analyse ozo kamadi ça nous va très bien là on a très bien ozo comprendre donc ba nombre ba stade oyo fallait abeti na Afrique faire na beti amote omoni batu mususu bozo boya kolobela ba artiste vérité ba artiste moyen ba progresser ezate ba tourner oyo fallait asali na monde ba tourner oyo fallait asali na monde ba tourner oyo fallait asali na Canada ba tourner oyo fallait asali na Amérique ba tourner oyo fallait asali na Afrique ba tourner oyo fallait asali na Europe comparaison na faire ezate tolongola pena flatterie ba mérite neti oyo batu bazwaka na musique ba single d'or fallait azwi ba single d'or ebele fallait azwi ba disque de platine azwi biloko ebele oyo eza na kati ya mérite ya musique tokei na ba œuvre tokei na ba œuvre na ba chanson oyo eza na ba succès fou
Moni ba succès fou. Fali depuis bimisa album na e droit chemin na 2006. Ti lelo. L'album tout fali abimisa après droit chemin, l'album tout fali abimisa ti lelo toke na 2025. Muta tikala ko battre fali record sur le marché. Na masola ba disque azati. Azati ya pique. Vous comprenez? Très bien. Batu mususu baza ba chance na bango. Qui azui comparaison peut-être ba comparer ye na mutu moko bo sala makambo ya minene. Na alandi ndeko na biso moko awa. Oyo ba benga soki gola batu mususu ba komolata ba komboka ya batu bozui kombo ya batu ka kolati. Moni azoloba lelo eyebani na mokili mobimba. Faire na fali ba ko comparer bango te. Pour fallait faire ayemba amour illusoire na regarde-moi et donc fallait azana banzembo ya bongo te mazobo sana ke l'égard nde moto a poussé lelo faire azwa quand même ibu ya koyemba na français parce que elle fallait akotaka na monde wana elle abimisi tokos bango nyonso basalela ye ba émission ke biso nde batutotindi ye ayemba na ba anglais na ba français te ba croyaka te na mitu na bango ke nzembo ya français na anglais ki congolais moko pa ko ki ko beta yango esimbi vous comprenez lelo soki ba artiste ba komo za courage ya koyemba pe nzembo na français ayembi pe na anglais premièrement il faut ko betela nano initiateur ya idée maboko vous comprenez soki lelo fallait a ozaka te ke abeta bo mo na ba français ba anglais et simbi et pesi fali makambo o azanango ba fere balinga bazwa courage wana te siko ya toza basumi wete toza ba aveugle te ya ata ba comparaison mso to sala ka sala ba matumboli kaka botumbola me ba conscience na biso pene ezalaka ba conscience na biso ezalaka. Omonia, tokende na fin de l'année, ba masumu muso pe fait éviter ko, ofandi pe boyoluko éviter moi masumu muso sote. Comparer mutoyo asali be exploit ya minene. O comparer na mutasai no be exploiter. Yo ba moto asali be exploiter aleki moto asali be exploit na makambo. Vraiment. Ya. Tout ça be exploit oyo fallait abeti, oyo fallait asali na mokili. Même génération wenge oyo tozala mona ke jour wenge ko si la musique ya Congo ekufi fallait a déborder be exploit oyo bango basala mon frère. Na ebite soki eza ba sentiment kaka nde e animaka biso soki kolata bakombo ba famille bato nde e animaka biso soki kibuzo bande animaka biso soki tozalaka bakizengi pe na yebi te po mutu ava oloba ke non mutu boye tokokompare na mutu boye te ozozwa ceinture blanc ozo compare ye na ceinture noire ke ceinture blanc mutu abandi karaté lelo aleki ceinture noire na makasi kena toko compare bango te mutu déjà bundi ba compétition nyonso tu ya minene alongi yango apo ozo compare na mutu oyo alati nano parce que tokende na ndenga logique ba faire sur le dans monde sur le plan international bazana ba ceinture blanc ba fali bet baza déjà ba ceinture noire parce que bazo signé déjà Tiva Stade de France balakisi biso ba preuve omoni Papa Rolls donc ti kolanda Papa Rolls moi moke ndeko na ngai to kaka soni Papa Rolls alobi mutayeli biso kombo ya sold out. Oh, beta sale sold out matériel so kombo ane za faire rigola. Mais pas parole ça aza kizenga za mutali boma. Biso toya na concert ya Fali ya 2020. Ou beta na Bercy à 21 000 places.
tozala na Gauthier Mascotte batebele basere nanga Angel Muswahili Makizembe yaya toluka place ya kosomba billet babillet nyonso esila place ya kosomba billet ezate ser nanga po akota concert wana toluka balukela ta badge billet ezala te fallait asala guichet fermé billet ezala te siko moto oyo azongisi concert na poto fali mpo bana 2020 asala guichet fermé koma bato boyo beta na nsima na ye bino boyo banda baconcert na ba 2023 koma toloba bino bato ya 2023 nde boye na mo sold out osomona te bato baya maboma pena moto azongisaki concert asala guichet fermé na 2020 mutabeta na 2020 azate asala sold out bapapi keli bayaka venanga deo muzungu aza golwa azala na Belgique ye mutamemanga na mutuka na ye tokenda ti concert ya fali toluka babiye ezala te sikoyo oyo fali asalaka tobenga to guichet fermé ofali asalaka tobengaka siko komboni donc faire nde mutu aye kosala sold out oyo esalemaka te liboso c'est new analyse lelo eza na musicien moko congolais te oyo akoza na vitrine ya batrophée toza na le seul musicien oyo akoza na vitrine ya batrophée na Congo azaka moko kombo na ye Fally Ipupa oyo aza na plus de 80 quelques trophées lelo nayebi te yaya tolongola nao kimotema toza mpe na fin de l'année comparaison ngo bokozwa bocompare fere na Fally ezaka ndenge fere azwi concert na Gabon ndenge fere azwi concert na Gabon na soki pale nini na moto abeta na Stade de France nde bolobi tosala comparaison nayebi te soki tobi tokende na ndenge ya comparaison na musique bakompara bato par rapport ya bamérite est-ce que Fer aza na meilleur album oyo abeta na vie na ye oyo eleki droit chemin ke obimisi album ya 12 chansons bachanson nyonso succès fou est-ce que lelo soki fali abetaka album na ye tokosi wana te oyo bango bafingaka ke biso nde totindi ye est-ce que lelo fere alingaki azwa idée ya babeta amour illusoire ou bien na banini bango babanga langi wana ke koyemba na langi wana eza neti otie carrière no angete obomi carrière na yo ti ke soki ozwi album oyemba yango na français album mobimba eza neti omibomi nde ya komiboma baémission oyo bango basala ezali bango baloba toza baroi barumba biso bango moko baloba yango biso toza soki baroi barumba biso rumba tokokufa na rumba biso miziki yana etali biso te me lelo Fally Ipupa aza neti Diego Kao na bango lelo batali avancement o miziki wana bafingelaki Fally avancement o Fally ake nango ya lelo natalaka bato mosusu bakompare Fally na Fer tokeno na mituka toke na mituka non, moi je permets pas tout qu'il nous l'aille. Donc elle a son laïté. Sinon, on va beaucoup comparer Fally na Fer. Voilà. Quand même, yaya, comparaison. Musique. Musique. C'est là, au moins musique. D'ailleurs, batumi balé ba beta, bo benga bango ba adversaire. Tokoye babango pe, na musique na bango ba beta toye ba pe. Toyeba bango pe par rapport ya fortune ke bato mibale baosala musala ndenge moko ya soki tozwi kaka parking ya Fally Fally aza na parking ekuba nanu awa na France parking omoni Fally chaque année ayelaka biso kaka ba nouveau modèle Fally déjà apesa bamusicien badevoir ya mituka nanu oyo Fally asombaka kala ezalaka nango na musike soki osomi motuka oyo bamisien mosusu baye balongoli yango bango mpe basombi biloko nyonso Kofi asomba bamusicien nyonso basomba yango pourkui ya Fally ti lelo tozwaka Mercedes nde maibaki wana oyo asomba soki
soki 500 000 euros soki 300 000 soki combien yaya ti lelo musicien moko akoka kosomba yango aza te soki tobi tolandisa en plus bozokompare moto oyo miziki na ye ekomisi ye na niveau ya kosomba bamituka na usine bokompare na bamusicien oyo bazosomba bamituka ya baoccasion d'Europe après toolobaka baza niveau moko. Mais quel pelle, mais avant le discours nous a qui soubo était discours nanga eza bongo te naliaka epa motu te toza na mois de décembre tolobaka vérité oyo eza tokende na décembre oyo eza moment ya kosala babilan eza tobela te eza bilan ya misala bango basalaki osala bilan le premier aza awa le deuxième azomonana nanu te le troisième azomonana pe te le quatrième epa azomonana te mpona minute oyo fali place aza le deuxième aomonana te na miroir le troisième aomonana te le quatrième azomonana te so eza bitumba ti bitumba na minute oyo bato oyo baoluka deuxième place fere héritier wera na minute oyo ekomi bitumba 3 personnes baoluka troisième place confusion ekoti tozoyeba te estce wera nde aleki bango estce héritier nde aleki estce fere nde aleki parce que bazopotana na basale moko wana parce que bazobunda bitumba nayebi te baza na kategorie ya bitumba na bango bazobunda fali azobunda bitumba ya bapoilu bitumba na badavido na bawiskid est-ce que bocomprendre ringi oyo fali azobunda na babour na boy nayebi te soki bozocomprendre omoni baplace oyo badavido babour na boy banani bawiskid bakendaka kotya makolo eza place eza ringi ya bainternational fali akoti na kati ya ringi wana yaya omoni artiste oyo Magic System aza mama na artiste ya dega ya mabe awa na poto nzembo ne anaka ayembana imakite papa soko oyoki ndenge mindele bayembaka nzembo wana sikoyo natalaka pena oyebi po comprendre grandeur ya fali il faut travailler place mindele il faut travailler na poto parce que na poto awa totravaille na bacongolais te otravaille sikoyo na banationalité tout nde place oyebake place oyeba sikoyo grandeur parce que biso mosala tosalaka bamindele batiaka babafle bazotia sikoyo bamiziki bisa tosalaka ekenda elengi na miziki tozoka bamiziki na kati ya baplace tosalaka wana yaya déjà faire aleki nanu wera te déjà soki aleki wera te seki aleki kofi te mpo kofi aleki wera tozona analyse bien soki faire aleki wera te déjà wera aleki déjà kofi te mais sikoyo yaya fali aleki kofi te sikoyo tocompare sikoyo fali na fere ndeni parce que bato baleki fere fali aleki bango nabibwe lelo oyo bambo oyo ozoloba oyo tosali un bon moment awa babiloko ebanda kobima te ntango ozoloba tokomi na fin de l'année ozongoloba nini par là genre ozobimisa babiloko oyo bomba na motema to ozosala tubela to ozoloba makambo moko boye mpo se libere na bamensonge peut-être oyo banda koyebisa bato nazalaki oyebisa bato ke fere aza baalbum eleki ya fali nazalaki oyebisa bato bongo deja nayebisi oni analyse po tokata débat fere nano akomi na niveau ya wera te wera mpe nanga akomi na niveau ya kofi te mais fali aleki kofi soki deja wera akomi nano na niveau ya kofi te fere nano akomi na niveau ya wera te fali soki aleki deja kofi siko ndeni tozwa tocompare sikoyo fali na fere po fali abuki nanu bamaître fali abeti nanu bagrand maître bon makizimbe nga na olingama nazwa mpe sikoyo tosola makambo bien
point de vue na yo je pense que bandeko bayoki yango nayebi te soki oshite wapi po topase mpe maloba mpo bandeko nga problème na nga eza shiti na nga eza kaka ke tosalelaka kifanatisme te parce que na kifanatisme bakotuna yo fali aza na autant de trophée ministère ya bino soki aza na batrophée combien po mwana mboka tokonta yango te fo bato baotanga batrophée mwana mboka baotanga yango te ere baotuna sikoyo libanda par rapport ya bavante ministère ya bino diske nini oyo asa ateka oyo epesa ye mérite ya monene oyoka oyo ministère na biso aane na disque de platine te aane na single d'or te aane na disque de diamant te or ebongo yo ozokompare na bato baza na biloko wana nde ozomona te ke sikoyo biso bato toyaka na baanalyse ya bacomparaison biso nde toyima bakizalika neti pas parole si vraiment pas parole akende lisola solde oti wana vraiment nga mutu nayaka pena vexe ya 21 000 place guichet fermé oyo esalema wana ye azoloba mutu ya liboso me mutu ya liboso kaka azaka mutu azongisaka miziki ye nde asala guichet fermé ye nde abandaka makambo ya basolde out yango te sikoyo yo ozoluka bon nyo analyse merci Ken Piana na obenga yo tosolola comme ça tokosala jour tozonga tosola mamba fin de l'année donc mamba fin de l'année ofo tosola parce que namoni mambo eza ebele fo tobimisa ngam na bimisa ko bamakambo donc nayebi nde na oke na yo fo tobimisa bamatière namoni ezali mpona santi mikolo oza kose défoule ozosanza bamakambo to nalinga wana mona etao donc voilà commenter congolais franchement show yo na habité bon